Kasika aya reçoit ote akata ka penze akata lo tika aya catholique ote soit kaki boke catholique pas boy combien d'abord 50 on tira beba tika ina se azo ala munene mutu ala mataka nitete mbenda matite tambila ageli ambi amo Cuba. Mungkin ngomong. Combien vous? 25 000. Onyo gani? Toza na maluku na libonga ngafora naza na kasa oyo nabenga yango mungusu oyo mungusu. Combien bon mon valise? Mungusu oyo boye 250 000. Oyo kamanyoka oyo kamanyoka boye 150 000. Oyo abenga yango mwana abenga toza zaiko ya likayabu na zaiko ya kokauka. Oyo siko nde ya kokauka yango yango. Zaiko ya kokauka. Combien bon? Oyo boye na teka ka 130. Oyo pe mungusu. Oyo likayaba libundu. Na ibi mingi batapoto pe balinga yango. Combien bon? Oyo libundu boye 100 000 francs. Kwa boye la na zamba azaka muke kalo kwa puku nde yango oyo siko mona yango tobenga yango mutomba Azaka na zamba? Azaka na siko na zamba. Boye combien? Boye Boye 10 000. Nataka njombo, mungusu, mboto, ngolo, do espèce tu ya mbisi ya kokatu nateka ya mbisi na makayabu. naza na mbisi nesi oyo na mbongo oyo musombo oyo mboto biso totekaka bambisa okauka bamakayabu bambinzo bamayebo oyo tobanda kosomba saki nango na 1 million francs congolais. Mais la mission de somba ikolo nango na 1 million 200 francs. 1 million 200 francs congolais. Minjo de somba nango na 1 million. Na mission de somba na 1 million 600 francs congolais. Mais mission de manambo na biso moko. Pas zo mona na transport na biso ya Congo oyo. Eza mabaya ba na mboko na biso moko. Tozo souffrir. Transport oyo to bana futa ngo par exemple 30 000 francs timbandaka to mo futa ngo 100 000 francs congolais pour ko mati Équateur. Na ba difficulté zaka ya paso tozo mona dollar likolo osombe loko oteka mama teka bwazo ta mo bénéfice ale salibota ebomi lisu mbongo atala lisu bana na classe kuna neti biso ba jeune boy so na sala ta boité moyen vivre eza vraiment pété Biloko équité mais biloko nde freiné parce que le roi to ya dollar embrouillé batou ndo mo ke no biloko to te kate na minto za bitula normal passe partout bana tongo nde to za bwe ata 100 francs to te kite Bati la biso biloko nyonso sasa nini ekita loko bakisi dollar. Biloko nanu ekitite biloko eza mwa likolo. So tozo senga bakonta mboka lokola bakisi dollar bakisi biso basi social et tout la normal na social. tokende kana liko tokende ezala te lobi susu to mona su na tableau ke dollar ekomi 300 ekomi 290 te aliro tozokende nango en tout cas penza o ba mango ba bilongo nya tokende nango kaka boye.
mbote na bino bandeko balandi ya PSB télévision tozali na sango ya kutana bino lisusu na 4 ya série ya badécouverte na biso awa na ville province ya Kinshasa. Lelo tomemi bino na commune ya Maluku. Commune ya Maluku oyo ezali situé na extrême est ya ville province ya Kinshasa, ezali na commune ya Tchangu, plutôt na district ya Tchangu. Commune oyo ezali la plus grande ya ville ya Kinshasa, ekenda sango mpona mabongo na yango baport ezali awa ebele parce que commune oyo ezali na suka ya Kinshasa, donc ezali limitrophe na fleuve Congo. Yango wana epermetaka que biloko bozali komona euta na ba province ebele particulièrement na Grand Bandundu to na Grand Équateur pe ikoma awa na Kinshasa. Yango wana toye ko visiter ba port oyo. Voilà, nde bozali komona biloko ya ndenge na ndenge, bomoni makayabu, bomoni mayebo, bomoni mbinzo. Mbinzo ezali na ba espèce ebele, mbinzo ezali chini na français, oyo ezali fumé, donc bakausi yango pour que ba transporter yango ti ekoma awa na libongo. Justement ezali pe wenze ya monene esalama awa esika wapi bamama bayaka koteka pe bakino bautaka bipai ya ndenge na ndenge, bisika ya ndenge na ndenge pour que baya kosomba biloko bozali komona bambisi ya kokauka oyo pe bomoni ezali ya koteka. Donc oyo bomoni ezali babengaka yango valise, na kati ezali na bambisi ya bamodele ebele ya baespèce ebele. Oyo bomoni ezali nioka nguma. Voilà, ezali nguma, bien que azali nano mwana parce que nguma azali réputé parmi ba reptiles oyo bakolaka mingi, bazalaka na taille imposante, surtout awa na Afrique centrale bakolaka mingi. Donc oyo bomoni ezali nguma ya kokauka, baiti bakausi ye mpona koteka. Alors bamama bapréféraka yango mingi kolamba yango na mosaka to na mwamba. Tolakisi bino lisusu likayabu oyo babengaka yango zaiko. Babengaka yango zaiko. Tokozwa ba explication mosusu epa ba maman tout à l'heure, mais tozali ko continuer kotambola kaka kobalade na kati ya libongo oyo po totala nini ezotekama awa pe ezotekama na prix nini. Oyo bomoni ezali pakasa. Ezali mpakasa. Pakasa ezali oyo babengaka pe ngombe ya zamba. Ye wana baiti ye na mopanzi koto. Tomoni pe bamama bazoteka nkoba ya mai. Ezali ya ba âge différent pe ba taille différente. Ndenge bomoni awa bakoba oyo bauti mosika baye na bango awa justement mpona koteka. Koba ezalaka pe bien na goût, ezalaka kitoko mingi, surtout soki balambi yango malamu. Voilà, bamama bango oyo bazali toujours continuer koteka na marché na bango awa na libongo ya commune ya libongo ya Ngafura na commune ya Maluku. Voilà, oyo ezali parmi baport ya minene oyo esika bamarchandise ya ndenge na ndenge ezalaka entreposé to ezalaka vendu to pe ezalaka na transit mpona kokende na bisika mosusu. Oyo bomoni na mopanzi awa ezali bambisi ya mikie oyo babengaka na français bachanchard. Yango wana pe ezali bamama bazali koteka. Alors ndenge bozali komona na bilili bambisi oyo ezali en tout cas na quantité moko je dirais industrielle, pamba te ezali ebele ya ba prix nyonso. Valise oyo boza komona bamama bakopesa biso ba prix nango na ba détail tout à l'heure, mais ebandi na 200 000 francs congolais. Donc 200 000 francs congolais
ce qui tu évalué na to ya lelo ezali à peu près 80 ou 90 dollars. Donc yango wana nde prix ya biloko ya valise oyo ebandi wana, et puis ezali komata selon quantité ya bambisi oyo ezali na kati pe selon minene ya bambisi oyo. Voilà, en tout cas plusieurs tonnes ya bambisi eyaka awa chaque jour et chaque mois, chaque année mpona koalimenter ville ya Kinshasa na biloko ya kolia. Voilà, biloko oyo na libongo ezalaka relativement moins cher parce que soki opusani kaka moke na bawenze oyo ezali ya périphérie ya Kinshasa lokola marché ya Liberté, lokola marché ya Gambela, okuta biloko oyo na prix moko très élevé parce que ezali biloko oyo ezali bio, ezali biloko oyo ezali sans engrais chimiques, sans produits chimiques. En tout cas, il contribue positivement na santé na biso ba Congolais. Alors batu mingi basepela kolia yango, yango wana ezalaka un peu plus cher que biloko mosusu oyo tosombaka na ba vivre frais. Mais awa soki oye okuta yango na prix moko ya se. Voilà, oyo ezali pe nyoka, ezali banyoka nde basangisi yango mibale boye na mopiku, ezali na valeur ya 5000 francs. 5000 francs na to ya lelo ezali lokola 2 dollars américains. Donc okosomba banyoka o mibale na prix ya 2 dollars américains ndenge ba maman ba pesi biso ba information sur place. To continue kotambola awa tokokuta bambisi ya modèle nyonso ya ba espèce nyonso, tozali na mompongo, tozali na mboto, tozali na monganza, tozali na ngolo pe ba espèce mosusu oyo ya bambisi boyebi oyo bimaka na bamai na biso na fleuve Congo particulièrement na Zaiko. Voilà, oyo bozomona oyo basaleli yango likayabu oyo. Alors ba espèce nyonso wana oyo bimaka na fleuve Congo awa soki oye na libongo okokuta yango pe okokuta yango na prix moko ya se par rapport ya bisika mosusu. En tout cas ezali bien mpona bandeko bazali na Kinshasa babetaka pe tour koto oyo ata une fois par semaine mpo basombaka biloko oyo ezali bio, oyo ezali kocontribuer na santé au lieu que baliaka toujours biloko oyo toyebi oyo tokutaka na ba chambre froide na ba boucherie na biso awa. Mingi ezalaka biloko oyo iwuti mosika, ba condition ya conservation nango tozalaka sur nango te. Donc ezali pe à la base ya ba problème mingi ya santé. Yango wana mpona bandeko bazali na possibilité bobeta mwa tour soto oyo awa na libongo ya Ngafura na commune ya Maluku, boya kosaprovisionner bosomba biloko oyo ata kolia yango une fois seulement par semaine ekosala bien, ekosunga santé na yo ezala kitoko. Voilà, toyebi ke bandeko bazali pe libanda mboka diaspora congolaise balingaka yango mingi po tomonaka mingi batindaka yango pa bandeko po bazali awa na Kinshasa basombeli bango batindi, ou encore soki baye awa na Kinshasa mingi bazangaka te kosomba mwa ngolo, mwa monganza to bamakayabu, mwa kongwa sika po amema yango kuna na bamboka po bazalaka mingi na Europe, na France, na Belgique, na Allemagne, na Canada. Pourquoi pas bandeko pe ya Amérique, bandeko ya États-Unis, sans oublier bandeko pe ya Afrique du Sud na bamboka misusu. Donc diaspora congolaise de manière générale basepelaka pe na biloko oyo mingi. Yango wana todesidaki toya kolakisa bino yango bomona bisika nini eutaka babassin nyonso bomoni ezali bandakala ezali bambisi ya mike oyo eutaka na ebale oyo babengaka pe bachanchar. Donc
bandakala o nyonso bomoni ezali bandakala mais ba espèce différent. Voilà, monsieur ezali moi minene, monsieur ezali moi mikie, monsieur ezali na couleur moko claire, monsieur ezali un peu plus foncé que ba mosusu. Donc ba espèce ezali ebele ba espèce ba mbisi ezali ebele awa na ville ya Kinshasa. Yango tozali kosolola nanu mwa moke na ba maman bapesa biso mwa ba information, mwa ba détail, mwa ba renseignement à propos ya ba mbisi, à propos ya ba différence nango, à propos ya ba particularité nango, mais aussi à propos ya ba prix nango, parce que mbisi nyonso ezalaka na prix moko te. Yango wana tozali toujours ko continuer kotambola na mopanzi wana bomoni fleuve Congo, mai monene oyo ekaboli biso na République ya Congo, donc particulièrement ekaboli Kinshasa na Brazzaville où ezali les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc na ngambo ya fleuve soki otraverse kaka bangomba oyo bomoni wana bomona yango so davantage tant que topusa na pembeni. Bangomba wana ezali na République ya Congo na ville ya Brazzaville où ezali capitale na bango. Voilà, to partageaka frontière maritime, frontière naturelle oyo nzambe atia entre biso na bango. Donc bango pe ba profitaka na ba bienfait ya fleuve na biso, notamment pour na hydratation, mais aussi pour na richesse nango où ezali bongo ba différentes espèces ya bambisi. Mais géographiquement parlant, fleuve Congo ezali ko appartenir na République démocratique du Congo parce que ezui source nango na province ya Lualaba où ezali na République démocratique du Congo, donc na sud-est ya République démocratique du Congo. Na esiko ezalaka kala espace Grand Katanga pe itamboli ba province ebele awa na République démocratique du Congo ti ekei kosuka na province ya Congo central, particulièrement na ville ya Mwanda. Voilà, ville côtière ya Mwanda. Esika nyonso oyo, esika oyo boyebi bino nyonso, je pense totanga yango pe na classe banana ezali esika oyo eyebani mingi. Voilà, fleuve Congo yango oyo obomoni pembeni ezali ba baleinière oyo ememaka bandeko na ba marchandise na bango kolongwa na bango na Équateur, na Kisangani, bisika nyonso oyo bautaka na Boende, na Lisala, na Mbandaka, bisika nyonso bautaka kosomba biloko oyo nde bayaka kwa koste awa na Kinshasa capitale pona koteka biloko oyo bozali komona. Voilà, eloko mosusu oyo ezali remarquable awa eza que ba baleinière nyonso ezali en bois. Baleinière ata moko te ezali na en métal, donc bateau ya métal ezali te, nyonso oyo bomoni ezali toujours en bois. Yango wana nde ezalaka pe souvent à la base. Voilà, topusani pembeni po bomona yango malamu. Mingi ezalaka pe souvent na ba risque ya ba accident ebele, ba naufrage mingi oyo esalamaka na fleuve Congo ezalaka bongo ba embarcation en bois. Pamba te l'état congolais azali na ba bateau mingi te oyo ezali ko faciliter bandeko basala ba voyage na ndenge ya kimia. Voilà, commune ya Maluku ezali pe réputé pona maboke nango oyo bozali komona na bilili, parce que soki esika mbisi ezali abondant liboke ezangaka te. Yango wana topusani pe bomona maboke oyo ya kitoko, soki caméra ezalaki na possibilité ya kokapte odeur mais boyoki ntsunga oyo ezobima awa. Yango topusani tosola na mama oyo azali kosala maboke oyo azali koteka yango, ayebisa biso musala na ye abandaka yango ndenge nini, maboke oyo ezali ba espèce nini ya bambisi ezali na kati, pe maboke na ye atekaka yango na prix ya combien.
pamba te ezali ba espèce ebele oyo ezali awa na kati ya libongo, donc ba espèce ebele pe ya bambisi ezali awa. Toyoka mama mami. Komona mama mami. Mama mami. Awa tozawa. Toana gafua. Na libongo ngafua. Ayo zoteka nini? Na oteka maboke na ngai. Na oteka mbisi mopongo, mbongo, mosombo. Awa nde esika source ya maboke banda awa na gafua na maluku. Ibanda awa ne obabusu ba yasima me ibanda awa na source awa. Ko banda mbula niyo bandi osa musala. Ngana bandi ko sa musala na zana aja 21 ans. Oui. Si non, ça va me beaucoup. Na comme na 46 ans. Vous me yipena musala. Sikoyo nengo kangi boye. Bambisi ni nani ozana? Na za mbisi ni si oyo. Na na mbongo. Oyo mosombo. Oyo mboto. Na mbisi nyo so na zala ngo. To tumbaka pe. Soko vous numéro na 11 parce commande mbisi na tumbaka ba enveloppe. Ya malango amboto wa vepa kitoko so pe kotumela kotuma gese to tumbaka to ba seto musalana eloko ba mabiso ezaka nzelande oh souvent nzelande ko ba passe on ke to sala musala makasi siko nengo kangi boye ndeni ozoyeba ke o ezambisi boye o naza bilembola ngale momoko ngo naza elembola nga musango naza elembo aza bilembo yo seza na kasi ndo gumbi bongo siko elaxi ni o na bimbi seza oyo opeza o na yeba tous les mbisi na kanga. OK prix eza siko liboke bani na kombi libo daka 10 000 francs 10 000 suka nga soki moi moto ko kakola o suka la 8 to 9 000 to suka la bongo mais bo 10 000 francs bisa kitoko 10 000 francs siko pona batu oyo ba ko sepela ba benga yo o sela bango na feti to oya o tekela bango basala ndenge bakoya bo moda place na bebi ba oluka ngasi mama mimbo oluki ngai ba ba yebi nga ba mona apela te to yebi ezaka bongo là numéro de téléphone ko pesa ko ba 081 90 94 637 wala pesa ya muto mbala ngana ko benga ba mo ça va. Voilà, toleki mama mami to pusani mupanzi tomoni ndeko oyo azali ko classer bambisi boye to ebite azali ko sala nini to pusana po to sola na yepe to yeba oyo azali ko sala ezali nini azali ko classer boye pona nini. Héritier. Ndeko héritier tozawa. Toza na Maluku, na commune ya Maluku. OK. Tomoni wa sko ozo sala nini? Tozo classer bambisi. Osala ko babenga valise bapane ozo sala panier panier siko ezaki na valise yo fongoli po sala panier ndeni yango siko eyaka na kati ya saki nde tokaboli so tosombaki 3 millions kamboka yango fo tokabola mwa ndambo mwa mesure po epesa image oyo totekela siko neti ozo sala o boteka en combien mesure oyo toteka yango tobanango 200 lobi 200 000 francs congolais au kakoli oyo eza bambisi ni oyo eza bangolo nyonso eza ngolo na ngolo nde boteka bozwa pe baclient belea baklia bayaki ebele bakomine ebele bakomini nyonso eyaka kaka awa eyaka fuma kosomaka biloko awa misusu ezokende bamboka mipaya misusu mpe ezokende bakomine ebele mpe nde ezosunga makasi siko badifficulté nini bino kokutana nango na mosala okosala bon esika wana badifficulté ezaka ya paso tozomona dollar likolo osomba eloko oteka mama teka bwazo ata mwa bénéfice alesa libota ebomi lisu mbongo atala lisu bana na klasi kuna neti biso ba jeune boye so na sala ta boye te moyen vivre eza vraiment pété moyen vivre ezala te to senga kana mokonza mboka abongisela biso makambo ba mama bazala l'aise na nzela ba mama biso pe to sungama. Merci beaucoup. Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Kombo Mabelinda. Mabelinda awa toza wapi? Toza na Maluku na libongo ngafura. Awa na libongo yo tekaka nini? Biso otekaka. Totekaka bambisa okauka, bamakayabu, bambinzo, bamayebo. Mais leo toye tokuti batu mingi te po ani.
Bon, beaucoup de bateaux mingi les a marché iboraté. Eza ba iborale ba balnière ko kende biso to tikali to teka. Les bango semaine au bayaka to tondaka plein. Plein ce que nzela ko lekezate. Alors eza semaine a pamba ndo okuti biso mukebu. Siko wana ne ba keibu ba uyati mko. Bayati lendio wana. Bilo nini oyo tokoyi kokuta awa na wenze na bino ya Lubu. Biloko ebele. Ba makayabo, ba nyama, ba mbisi, ba mayebo, ba mbisa mai, c'est que biloko plein. Ya otanga kute zate. Biloko etali vivre fete mais biloko etali bali. Wana eutaka wapi? Euta ngombe, ba mbandaka, ba bwende, ba bilisike bele. Mais toyoki ke ndenge dollar ekiti, a pe biloko ekiti, eza ya solo. En tout cas pona biloko boye qui pa dollar te. Biloko ezaka ya komata. Bon, dollar ezotala biloko etali basima, batoli, ya banini to ebite soke kiti mais pona biso mbisa tolandaka penza to dollar te. Nini oloba na bakonza mboka bazolanda? Tokoloba na bakonza mboka en tout cas tokende kana liko to kendo. Ezala te lobi susu to mona su na tableau ke dollar ekomi 300 ekomi 290 te. Aliro tozo kene nango en tout cas penza o ba mango ba bilongo nya to kene nango kaka boye. Toyo ka son ke dollar ekomi 200 ekomi boye to sepeli makasi. To bandi ko sepela maintenant to komi nesika ngote. En tout cas eloko ngana sengi merci ka yango wana. Merci ma belle. Merci papa. Na sepeli malamu bo bongsela biso ka nzela o ba konti bazoya. Tango midi pokwa chaque jour ba week-end ba kondi bazoya a ebele nzela mabe surtout ndenge nzele komi boye bambule linge banda ba bongisela biso nzela poto yambaka pe bakilia kitoko to yambaka bapaya kitoko to voter pe bango lobi bazala na ba poste na bango menga na sepeli kaka na mo atali kamba dola onga na kokolo bate biso batabanda c'est que maele sila kibiso. Mais to sepe na likamba dollar makasi ekita lisusu to lia to mela to bouger nde wana to ko chaba ngata liko ya mapeka ngana sengi bongo dollar penza ekita bana batanga kitoko to lia kitoko to futela pe banda ku kitoko ebela batu bazanga ke pa chez les parents po ani ba ko kate to dollar po na ngali kamba liboso ya sengo yango wana. Naza esuna mingi akoloba te. Merci maman. Lobe tema bolega boy. Loba. Ya moko boy na zamba. Mutomba lokwa bu. Moko boy na zamba azaka muke kalo kwa puku nde yango. Siko mona yango. To benga ngo mutomba. Azaka na zamba? Azaka na siko na zamba. Pourquoi zamba? Boy combien? Boy congolais. 10 000. Ok. À part yango, bilo ni subuza nango. Tona mbinjo ya bipetu. Tona mbinjo ya makonjo. Tona mayebo. Mayebo ekolo combien? Mayebo ekolo oyo eza na 25 000 francs congolais. Na tsami topana o tuzu pesa la prix. Mayebo oyo tobanda kosomba saki nango na 1 million francs congolais. Mais la mission de Maïkolo nango na 1 200 000 francs. 1 200 000 francs congolais. Minjo de noso mango na 1 million. Na mission de noso mango na 1 600 000 francs congolais. Mais minjo de manambo na biso moko. Pas zo mona na transport na biso ya Congo oyo. Eza mabaya ba na mboka na biso moko. Tozo souffrir. Transport oyo to bana futa ngo par exemple 30 000 francs timandaka to bon futa ngo 100 000 francs congolais pour na ko mati Équateur. So tozo senga ba konta mboka. Lokola ba kisi dollar. Lokola ba kisi dollar ba kisi biso ba social et tout dans normal na social. Ba ti la biso biloko nyonso sa nini ekita lokola ba kisi dollar. Na micho mbisi oyo ezotaka na fleuve na biso moko. Mais lelo oyo na olanda voyager ti par exemple ti kwa mutu na food transport na ngai 20 000 francs na na soma mbisi 20 000 francs congolais. Lem ça qui a sous des valises ya mbisi. Na ina ko teke ngo susu
120 000 francs, à bénéficier 20 000 francs. Si on a un transport, on a combien? Et le côté. Parce que vous avez un bon point, vous avez commencé à se faire. Tu as un bon passe. Là, nous sommes en bis exacté. Faut na na moya ko la na wela libosa comme libosa balinga pour ça nini na somba. Faut na luka moya de vivre pour vivre libota na ngai. Yango do senga na gouvernement. Logo la zo temps ya ko kisa so dollar. Azo be temps a acheter so logo acheter azo $10,000 ekiti. So ça pesa nini ekota. So sina biso zali président azo soutenir na biso. Soka azo bateau de pêche na yaki acheter la so pe na balewana. Et balance aux ambis c'est belé. Tous les ambis c'est belé. Soka acheter so bateau de pêche et ça va bien. Azo terre au kamba biso bana pour biso to boti bana e belé. Biso ba congolais recherche na so nini bana. So bana to bikisa bango nini. Yabi bana na ngai susi na ngai école. École afuta ba senya po bana so nini batanga potanga makoke ofuta te. Nenta e bana tongo na tekita ni 50 francs. Auto combien ni? Je crois 15h, 16h. Ata 50 francs na poche na ngote. Soko bana boti 6 à 7. Na bisa bango ndeni. Na kemba. C'est mo konza do temps ya koza société na biso sa nini ati yango liboso. Merci beaucoup. Ndeko na sepel makasi. Voilà, tu continues balade na biso après avoir koyoka ba avis ya bandeko ebele oyo bazali ko se plaindre que biloko na bango na wenze eza ya kokita te malgré que to ya dollar eza ya kokita. Mbote ndeko Kombo nani? Kombo nanga papa le muntu. Papa le muntu tuza wapi? Tuza na commune ya Maluku. Justement na port ya mama Inkene Ngafura. Awa na port yo sala musala. Bon ngana zali sego ya armateur ya banner na biso awezare bonga plus comme bonga ya komanda bonga ngaza sego na ye liboso nga sima na ye masuwa banner ezali wana banner ezali mais voyager déjà. OK skobino na ba voyage busalara bokendaka tiwa biso suka ti mbandaka tokendaka ti mbandaka suka na mbandaka to décharger bato baluki to biloko so tozomisu ti awa na Maluku awa. Donc biloko nyonso tozomona o bino nde bomema ngo. Ouais. Bien sûr, eza biso to biloko bambisi kwanga fufu masango nyonso to mango na bannière na biso. Ezaka biso moko te. Nous avons beaucoup de gens, ma collègue na biso bazalaka pe mais après famille pa na biso bonga plus comme bonga. Mais quand beteption li solo nzela tant bokendaka. Bamboka ni nani boleka po beaucoup mambanda. Bon, to leka bamboka belé sona bana ko tangola yo. Ata ba 1000 villages tuleki bakwa mutu tuleki chumbiri tuleki bolobo tuleki yumbi lukolela ngombe malangi ti to komina ngombe na biso na mbandaka to suki to baluki to ekozonga siko na ndenge busala oyo ba difficulté ni bokutana na. Bon, il y a des petites difficultés, des grandes difficultés to lo bandengo na ba difficulté muso ba accident ezalaka surtout na fleuve na biso oyo kutuna bambonge zelaka ka bambonge ezaka ne balé faut apena kidiba ba commander na biso monte a tout pe mupanzi banere zindi voilà difficulté elle mutuka na pe normal papa ti to comme jusqu'à point na biso na mbandaka baluki sain sauf dans normal nous avons sauvetage maman se faisant en normal la mécanicien bazali utamula calme netina billet pour na okende timbandaka zakonde. Bon to foot ba billet to foot ngo selon ndenge dollar mataki ndenge kitaki vous comprenez pour bien na biso ya kolongwa Maluku chomo na mbandaka ezaka na moi $50 et 50,000 tiko na ba 80,000 sur le taux évaluation ya dollar. Vous comprenez? Na minute mbanda comme na 100,000 francs congolais. 100,000 francs congolais mbandaka. Bon par rapport ya biloko ya kulia o tukuti awa après tukuti biloko ya bio ya vivre fêté biloko ezo sunga pene to manzoto. Lilobano eza nini pona wenze oyo pona libongo pona ba biloko nyonso ezali. Mais blaga pona biloko pona na libongo na biso en tout cas il a mingi fresh. Moi biloko le président François Mitterrand à l'époque na Mobutu alia yango alia Mbambe alia Koba alia Nzombo
alia lo kese Mobutu laissé on a MS Kamanyola, vous comprenez? Donc Mobutu a laissé François Mitterrand, pire Mutunaye, na laissé yango. Alors biso de teka nzombo ezalaka, mbambe zali, kobe zali, lo kese zali, mbisa mangi stolia kana biso. Tout ça bien organisé. Pour ça les ngombe fresh okolia yango. So les ngula fresh okolia yango. Alors so l'équipe olingio pondo eutu na bilanga mbalambo bukelio ole. Ya pondo teke ba buki ba tout la nzina makolo. Non c'est pas ça. So la mingi fresh. Taka mbisi ngezali. Est-ce nakola so mbisi tala yango. Non mbiso nzombo. Oba ngala bengi bowayo nzombo. Mama na nzombo. Contre Moussake Lengi Makasi do Sambwe. Bowayo pena nzombo yango Équateur nzombo. Oyo 120 000 francs congolais nengezabouye. Moins cher nanko nengezabouye. Moins cher nanko zongo pena ko lamba na contre Moussaka ngai à l'aise ndo mona nzombo ezabouye. Le bano ezani ni pona ba congolais o baza complexé bali ko yebilo mboka na bango te bali ara ba vivre frais ba cuisse na ba bipanzi. Talanga vena bino na zabo tala santé na ngai tala mo ventre tala mo stemai alia mingi bokoko nzombo mo pondu mo matembele pona ngai no baliaka mabe basale rete ba vivre fait formol mabe na nzoto comprendre forme na ben et ruji bon nzoto santé sala kitoko te mais lia bokoko na biso ba congolais mbisa maya fleuve ezali nyamazamba fleuve ya biso Équateur ezali comprendre moi sur de mungala moi sur l'Équateur elaka mingi mbambe koba nzombo bilo na tangeli wana esalanga besengo makasi to seblo pa pambe salo sato kitoko te vous comprenez ndo ezandengo wana merci beaucoup merci na sepeli makasi nga vele mutu mande fa pembe masa botaka na kaleson te merci beaucoup na sepeli milo sako na nga yango wana nzambe pasa na mdoite kitoko makasi maluko za mboko na biso tuzamba konyi na biso kitokos merci beaucoup na sepeli merci beaucoup mbotendiko Mbote. Kombo Rams Bosio. Ndeko Rams awa tozawaki. Toi précisément na port mama inkene na maluku. OK. Awa na port yo sala musala. Nateka ambisi. Teka ambisi. Ko mesa na yo za pembeni. Oui, mesa na nga yango. OK. Ba mbisi nini na nini oyo uzoteka? Nateka njombo, ngusu, mboto, ngolo. Do espèce tu ambisi ya kokatu nateka ambisi na makayabu. OK. Bambisi yosko bino bosomba ngo epa ba commerçant to na ba balenia bosala ndé ko bosomba. To somba ambisi mingi epa ba voyageur. Do stadini to tinda ba expédition en mbongo ekenda mboka to tini mbongo na mboka de ba pre ba tineli biso nde komi na maluko abo. Lelo yo dollar ezali ya rupita. Bino awa situation na wenzeza ndeni. Est-ce que biloko pe kiti to e? Dollar ne kiti. Vraie question pendant la ozela opposé ngane ya ngwana dollar ndenge kiti dollar ndenge kiti to kana awa ezana 24 000 francs congolais na 10 dollars 24 000 francs congolais kuna pe tozoka 26 000 francs congolais donc sko doit ekomi ko embrouiller mémoire na biso sko to ba to fixe ezoye banate ko biloko na wenze. Est-ce que biloko pe kiti to biloko ezaka ndebo teke? Biloko ekiti te mais biloko nde freiné parce que le roi to ya dollar embrouillé batu ndo mo ke no biloko to te kate na minto za bitula normal passe partout bana tongo nde to za bwe ata 100 francs to te kite. Donc batu babombi nde bambongo baliko sa ba dépense te. Babombi mbongo na bango. Le gouvernement a doit charger à makambo akisa makambo tout pour totambola bien. Message nini ka sur lancer na bakonja mboka pe na bandeko nyonso ba. Message ya liboso na lancer eza pona boy. Lokola dollar ezo tâtonner ne ba kitsa ezo mata. Il faut battre saison à prix fixe. Pas parce que todo te gâté. Lilo to la muki 25. Lobi to la muki 26. Lilo to la muki 24. Tolamuki 23. Doit tout fixer et zaté. Le gouvernement doit charger wana. Et c'est tout fixe. Pour tout autre gâté. L'opérateur économique, on va 6 000 $, bah bombi. On va 6 000 francs congolais, bah bombi. Ce que moi je te cas,
eza te. Voilà, marché ezali, biloko ezali na marché, kasi bandeko bazali ko se plaindre côté ka ezate pambate dollar ezali instable pe bato bazali na mbongo te na maboko yango esali que ba makayabu kitoko bozali komona ezala toujours na wenze ti heure oyo en tout cas boyoki bino moko bandeko ndenge ba lobi to pusana to tambola to pe na ba mama misusu oyo tokuti awa toujours na libongo ya Ngafura na commune ya Maluku toyoka bango pona bango eloko nini ezosala ke bateka te tolanda. Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na Madorkas. Madorkas awa tukuti wapi isiko zote? Bokuti nga commune ya Maluku na libongo ya Ngafura mama Inken. Awa na libongo ba activité na bino elekaka ndenge nini? Est-ce que koteka ezali makambo ezoleka ndenge? Activité na biso elekana ngo mwa muke biela ngola nzambe. Toaka kobunda na kolukia bala mama tembele. Oteke mama mi fo mona ni mama tema ofe mona ni esungi na ndako. De toyaka mwa muke mukamso nzamba pesi mukamso nzamba pesi ko. Représenter biso ba mbisi nini oyo zoteka? Nazana kasa oyo. Nabenga ngo mungusu. Oh mungusu. Combien bon valise? Mungusu oh boye 250 000. Oyo kamanyoka. Oh kamanyoka boye 150 000. Oyo abenga ngo mwana abenga ka toza zaiko ya likayabu na zaiko kokauka. O siko nde ya kokauka lango yango. Zaiko ya kokauka. Combien bon? Oh boye na teka ka 130. Oh pe mungusu. Oh likayaba di bundu. Na ibi mingi batapoto pe balinga ngo. Combien bon? Oh libundu boye 100 000 francs. Oh kuna pe likayabu ya zaiko. Oh ya kokauka nango ya likayabu nango yango kuna. Oh mabundu ya mike. Oh. La valise nango yango. Mumbongo na wateka na mesa yango. OK. Ba ebisi biso ke biloko eza kokita na wenze. Est-ce que eza solo? Biloko nanu ekiti te. Biloko eza mwa likolo. OK. Pona bandeko ba otala yo soki balingi baya kosomba biloko na yo ba sala neni ko ba koma na mesa. Ko ba koma na mesa na ngai. Bango baye soki baye. So ba utoka sa commune ya Kishasa kuna. Bazui transport. Et tu habites to ke commune ya Maluku boke kitia biso na are ba benga kango Polino. So bo kitina are Polino bo na are transport kota Polino. Babita to luka libongo ya mama Inken. Oye Ngafura. Bako kichoka babala tout droite libongo mama yebani Kishasa mobimba commune nyonso bata porte pe ba yebi libongo oyo. Libongo mama Inken libongo Ngafura kiti. Ero kicho komite ato apena nzembo to sela libongo na biso election yoki yango bodaso yoko kata loketo abo po libongo balokele bangala baza ka mukolo ngaza muteke oyo kititi awa okuta mama Dorcas aza a. Merci maman Dorcas, biso to continuer ko tambola. J'espère que le message est passé ba o nyos ba vous allez intéresser ko somba biloko na wenze oyo ba hésiter te ba pusana ba okuta mama Dorcas pe ba mama mususu bazali ko teka awa biso to continuer ko tambola totala ndenge kaka wenze zali ko kende bomoni ba mbisi zali awa ebele en tout cas mutuna mutu azali na mesa na ye mama na mama azali na quantité na ye ba mususu ne bomoni baza ko teka ngo na ba panier mususu bazali ko teka yango na ba valise misusu bazali koteka yango na détail donc ba fongoli valise bandi koteka na moko misusu pe bazali koteka yango na mipiku basangisi 2 3 4 ba fixer prix nde pona bandeko oyo basombaka na détail. Voilà, tozali toujours ko continuer awa en tout cas soki oye ko sala provision okosepela makasi parce que kosomba biloko ya qualité mais na mbongo ya mukie biloko oyo ezali na formol te biloko oyo ezali na conservateur te biloko oyo ezali bio
ndenge bozali komona ngolo oyo azali ya bomoi azali nanu frais oyo azali ya koita te botala mbisi munene mbisi kitoko boye en tout cas oyo soki balambi yango kitoko to basali yango na liboke okosepela na guna yango makasi parce que ezali musuni penza ya munene ezali musuni penza nde bozali komona boye. D'ailleurs ba maman bayebisi biso ke oyo kuta azali ya mwana soki akoli akozala bazalaka soki bakoli bazalaka minene makasi koleka oyo pe bazala lokola banyoka. Voilà libo plutôt koba pe yeyo bankoba bango bazali ya bomoi mama azali kosa mwa démonstration la kisabiso ki bakoba oyo bazali ya kokufa te bazali ya koita te bazali penza ya bomoi ya mwana batie bango na kati ya bassin en attendant que ba potentiel client baya bongo kosomba yango po esunga bango na consommation. Voilà, to continuer toujours kotambola il faut to signaler awa que wenze ya lelo ezali wenze ordinaire ezali te o babengaka ibora ezali nini ezali mokolo oyo ba mama to ba vendeur ba utaka na bamboka na bango kuna na Équateur na Kisangani nde touti kolobawa mokolo bayaka pona commerce nde mokolo wana anguma ezalaka makasi batu bayaka ebele bautaka bisika na bisika. En tout cas tozali ko se préparer pour que semaine prochaine to yasiko mokolo oyo bayaka bomona yango penza ndenge nini ekitaka na masuwa po ekoma ti awa. Voilà pona lelo na banzeti to suki awa to pesi bino merci na ndenge oyo bozaki ebele ya kolanda biso à travers ba image ya ndeko Aristote Ndombele awa sko tozali bongo kobima na libanda ya port po bomona nzela o ndenge ezali parce que ba mama ebele pe ba évoquer likambo nzela oyo balobi côté ka ezali pe mingi te pamba te nzela oyo ezali mabe ezali difficile pour mutu auta musika akoma awa surtout soki mbula ebeti. Alors nzela yango yo tosepelaki pe tolakisa bino yango bomona yango po bozala na idée ya nini po bamama bazalaki kolobela. Voilà awa bamoto nde ekoma mingi awa po ezalaka facile donc soki ozwi awa obimi ti na terminus esika oyo mituka etelemaka po ekende na centre ville. Voilà, merci ndenge bozalaki ebele ya kolanda biso topesi bino rendez-vous na ba vidéo mosusu oyo tobombeli bino toujours kaka na cadre ya découverte ya commune ya Maluku. Bozanga te kolanda biso po ndenge tobimi awa tokei na libongo mosusu ezali pembeni kuna babimisaka fufu na biloko mosusu bolanda biso bongo boyeba nini ezali pe koleka kuna botikela biso na commentaire nini oyo bokangi ya malamu awa pe bisika nini bokosepela ete tokende kolakisa bino na mikolo ezali koya kimia na mabota na bino.